Tendance Magazine, Espoir des King, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, the King is back. Yo bon Espoir des King. Faut s'abonner. Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel Chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Vraiment dans Samsel Check, vous allez 2 cités. Tous dans un restaurant et classe. Tous dans un appartement, en tout cas, pour tout côté comme ça. Vraiment, moi, en Boka, à l'idéologie à l'Europe, à non, on a RTC. Tous non loin, il y a Kimouta. En face à Planète J, pour autant, on a un restaurant Samsel Check, sur le côté pour vous allez 2 cités. Moi, si Mobali, partout dans le monde où vous êtes, dans ces lieux VIP aux normes internationales, les lieux qui reçoivent les étrangers, les nationaux, tout le genre, partout où vous êtes dans le monde entier. À ce moment, nous avons des prix promotionnels. Notre adresse, nous sommes sur avenue Kingabois, numéro 67, quartier sans fil dans la commune de Massina, le long du boulevard Lumumba. Référence station Kimbusta, juste en face. Pour toute réservation, contactez ces numéros. Samsel Chèque, une juteuse de plus à Kinshasa. Voilà, je suis internet partout dans le monde entier. Je suis besoin de la commune. Je suis nommé de la France, la télévision, la téléphone, en tout cas vraiment. Je dis bonjour à tout le monde. Oh, l'occasion vraiment. Sans oublier bonjour à mon boss. Partout aux alliés, en tout cas vraiment le journal, joyeux anniversaire à mon boss Alain Dele, minga kolobezate, joyeux anniversaire nanga kana pesio makasi, ou mela susu, nzamba bakuda, nzamba bakisolo susu yebele ya ebele, en tout cas vraiment joyeux anniversaire sous na bande, joyeux anniversaire à toi Alain Dele, mon boss, en tout cas vraiment, on a bien comme mon papouche, joyeux anniversaire. Et par rapport à quand actualité quand on a ebisa bino ka ko tambola musala nde musala, awa nazana maniqué. Maniqué no mobika musala ndenge maman on desale marapena par rapport à l'actualité de maman ngozala kava d'abord tout banda sona maniqué je dis quand je dis bonjour à maman Tabou fa top modèle à chouchou na tati là ba bonjour na yo yangwana malolo la congolaise ba bonjour toujours kaka musala nde musala en tout cas ba kanisa ki ke non eko kwa pe ba kanisa ki non ba question ba chouete lelo to so la mambo ya ken piana ye moko en personne peut tozana maniqué akoyebisa biso ma par rapport à ma solo on est bonjour.
Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous le savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. La croisement de la direction Cambiana venu au Parlement. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Nele, rien à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. C'est qui est non les lots qui n'ont pas quand ça nani ken piano toi qui va bien faire mais toi quand ça qui ken piano en même temps va bien non ils a ferité toi habiter maniqué pour na yo maman les lots baiser pas na et ça la sonne soki o sala musala ezo simbate batuno banena ba musala balingi susute okomi kozana ka temps ya koluka ndenge nini na koboma manike ndenge nini na osala ken piano mabe ndenge nini na ko détruire site na bango ndenge nini na kosala check news esimbate ndenge nini na ko déstabiliser manike ndenge nini na ko déstabiliser olie oluka na sala banzembo ya bien po musana ngeke de liboso po na uti ko bimisa banzembo ebele esimbite na so ebate soki omoni sozo melelo ko epeso mayele te fotika nga na ebite ndenge njoka finga nga drogué na ebite mais na mayele mingi papa na ye ku mutamela amai papa na bango bamona songa na mayele makasi na liki bango na mayele la preuve ane quelqu'un na libanda na mayele na biso na ba stratégie quelqu'un na libanda voilà les lots tout le monde ken piano babi que no ba kanisa ke pas finga ki et si là pas bon avant na ba kanisa ken piano et banda ke pas na yo moko mama ou taki président ba po finga ki lo nini ezo sala ya ngaza ki na souciat na koma même pas na parquet po ezaki makamba lokuta ngaza ki na souciat na koma même pas na parquet po ezaki makamba lokuta to saka musana na biso na vérité soki tozo critiquer te soki tozaka ko encourager musique ekufi musique ekufi po ngana koza fanatique même ngale na zaka na babia question na me repose un peu so mi kona embi mabe na bisinga bezo ema mabe moi na concert on emba ino mabe ngana babete ke maboko po baba fanatique o emba mabe mikolo pena na osepena na musala osalate et ça te que non soki te il faut to critiquer pour epesa bango courage ya ko sala musala bien musique congolaise et comme ezongi na ghetto na éviter ça bon parce que vous avez na sima fenani fenani kofelo mida za na sima na yo ngo banda sala maman na nyonso kofelo mida ko za na sima na ngate ngane na sima quadra po quadra nde papa na biso quadra nde papa na biso ngane na sima ya quadra ya zali boso na biso yene mutapesa biso ba conseil yene mutalo omwete banda quadra loba na ngai makambo ya kosako tika ba émission ya babana la sala ba émission na grandeur sala musala na yo comme il faut na intelligence na yo la kisa bango que l'équipe bango na mayele lelo oyo. Et voilà, bon, tant que le Belaming Mingi, Ken Piala, man qui déjà m'a amené déjà c'est l'équipe, on comprend que c'est un moment le coup, déjà Bima qui n'est déjà Zawana, bonne santé, calme, qui toque comme Kassi, Lelo Oyo, Ken Piana, 42 toujours Ken Piana, Ken Piana Bima à Bakanga qui est à 5h du matin, Ken Piana Bima à 17h du matin, donc il y a des miracles, ni ça la maïwana, to fali pour pas dans si maman Kambongo. Tout mettre ma cassi, qu'est-ce qui se passe d'abord? On a remarqué qu'en fait, on a ken na parquet, tambalongé à ken kuna, na libanda, batu ya ferre, bazolo bao, kasi fali ayat. Bino bokangi ken. Pourquoi vous benga fali? Vous avez jalousie na mbongo ya fali. Comme si vous savez biso mabe bobi keno fali tellement alinga biso mingi so basabi biso mabe awbimisa mbongo. Donc mbongo ya fali ekendaka na mabe et ya moté ya mabe
Tu peux si bien devoir à domicile, c'est pas Bentley, 280 000 euros. 200 Bentley, on a 287 000 dollars. 287 000 euros. N'engagez pas un avion de sous-compté sous taxe. Liwaya, ya wana liwa. Wana bakomi. Wana. Pe makout c'est pété même. Faut que l'on combo. C'est la mort. C'est mortel. Taka Gucci côté dans les États-Unis dans magasin na boutique à Gucci fermée. Il y avait des filles qui ont pris des bracelets avec des diamants. C'est Fali qui a payé. Et puis l'album n'a pas les 2 hours. Hey! Muta ko sepela sustende to apeme na fali to sepela te comment quand ça biso po ba mbongo ba futa biso eke ndaka na ba kasho to ko sepela te ene na lati boye penza na bien na mona kite ba excusez nga vraiment quand c'est pas quoi groupe na biso au Canada voilà au Canada ba solo Canada ah oui nana boduka motema ya edi badiata babi koko dila sous le kauka venanga boss nanga directeur na bis na Toronto kuna eroba na butu du Cap la Merveille les Mara Hazel balobi les 3 fois Hazel l'homme de l'école il est là pourquoi bokomi luka kosa biso mabe po fali abimisa mbongo botika mbongo wana bapesaka biso tolesaka ba akasia tolesaka ba anandonga tolesaka ba pulgaire tolesaka ba tom yumba botika biso ko mabe na biso pasi na biso epesengo na biso ka pota toponi équipe ezo gagner po toponi les rois takanga la reine de l'internet Fali le king de la musique congolaise makambwe onyomi otalisima kosaleka kosaleka na otana tina note kosaleka mate bakosi baleki kena libanda yaga be abelo excuse nga Elisabeth Mayenge excuse ngai na omela mai mi na sali be émission ebele dans bota kaka nzambe na bango général Etumba babi la mama Kasha la batatu balobi Mireille mon mene na Italie wana na zomona na Belgique Jennifer Mbilo Miss de Miss numéro 3 balobi Mireille ituni me motema ya Junior Okito Jean de Pierre Badiata noble Jean de Pierre Badiata noble mon beau frère balobi beau consommer pe nyonso pété ya Victor Elenson beau kanzembo Jean de Pierre Badiata ça wana Prince Babi à la voix qui roucoule la voix qui fait réveiller les gens des matins Babi Anandonga la fille du roi Babi Siska Isae et Yamanik de John on a l'inzaka Yamanik de John Océan Zanzou Wekbaja le gourou du temple autrement créé Sandelphon pentagramme 9 fois grand maître étoile magique étoile magique Manik de John Yemoko qui panvita Céleste choisi ma tata Adèle Djogo Bagou danger balobi Koko Arafat Makizembe Côtier mascotte Angèle Moussoaïli Makizembe Babi nani lisusu te baleke belé maman baleke belé te yena obwaka ete d'accord maman par rapport à ma cam o na choyo kababi kena et comment dire concurrence nyama encore azaki na prison so communication on a te tozo solo là maman kosilikate c'est juste une question solo maman kama ba journaliste question on ne peut nazo kota la responsable wana lingota kombo ya kuluna ah bon on tengela kombo kuluna plateau e bebat nyama kotanga te kata sauter question na luka question na pio question te par rapport à ma cam auto mona kena lelo soit bazo sala kena lelo oyo pareil eloko te
Kuluna akendaki prison asali une semaine papa et maman na baliki na Molière ba c'est 2 semaines papa et maman baliki na Molière ba sengi pardon ba bimisié Kuluna bat bakangi saki eza ba fanatique ya Fali na bureau na biso tokoki ko kanisa Kuluna te toko kanisa pe Kuluna te po guest house afinga rakutu bakangisa ka ete Kuluna bakangi saki po aza Kuluna a se terre. Azo continuer. Quand c'est pas ça Kuluna. Azo continuer ko finga ka Fali pour na yo maman parce que ça la permet na Fali pour pas cap la merveille. Finga Fali te. Azo finga neza Fali te. Tanga finga i Fali akenda i punition. Siko azo finga Fali. To ki atanga komba Fali. Ameka ko tanga komba Fali amona kyango. Asali 1 mois. Yo mona Fali ngona. Ba trophée autozio yebi tozu trophée ni. Jonathan Kadimasi Kradam tozu trophée ni. Meilleur artiste et musicien africain. Tozu meilleur chasseur africain. Tozu yango. On se comprendre voilà. Mais herba ko kanga ken piana mama. Ba yo kanga ken piana babi ken piana selon explication na yo lobaki kena eza kombo na été. Mais ba ye kaka ko kangila e pona na loi ya Congo maman parce que toi tu es là aussi hein na RD. C'est juste pour mettre un peu de paix parce que moi mon boulot ezaki to aboya ki ba soda ba bimisa mindu ki ba beta masasi. Yango sai kakende. Mais na kombo na été. Ete akende na kombo na été. Pona ocha ki me fala calmer bango ka akende. Parce que alingaki akende te bitumbe bandaki déjà. Pona ocha ki me yango ndalingaki. Mais c'est passé. Il est sorti. Bon mon état ba kan kenga na olela. Bon mon nga na banda sekat. On parle de l'album, ça sort le 2 là. Le 2 là. Bon, ça partout. Bon, l'album, c'est mal les 2. Merci beaucoup. D'accord, vraiment pour comprendre Karakena. On est ensemble avec Mani qui est la reine de la prince par rapport à ma camarade des Alaka. En tout cas, vraiment coup de chapeau à Fali pour Padicap la merveille. En tout cas, merci beaucoup. Namam vraiment au salibiso plaisir au deux qui en tout cas vraiment par rapport on a la salle qui a fallu na tika mbongo Canada na ndengo pesa ki biso depuis kuna na digital pesa so mbongo Canada na sarato la pesa la ki wana pesa qui est par rapport en tout cas vraiment merci beaucoup Fali pour Padicap la merveille na maman au salle qui maman na monde que na ba journaliste ba leke belé moi mon kaka par rapport kapoto kabona non ici là moi Bayasuka Basuka merci beaucoup à toi on est ensemble. Torozana ba émission belé bon courage kende liboso na kombo na Yesu merci beaucoup. Voilà merci beaucoup. En tout cas vraiment aux énormes les bébés de la France par rapport à ma camarade de l'isolo on est au solo là kaka binoma boyo ki man kenenga soti même na nenga l'idéologie nenga j'aime nenga to lo bakena lelo ken piana azali banda azali bebo mona ken piana ngana o mebele bébé de la France na yamba epe to solo là azali na donc ba o nyos bakanga ki o nyos luka ki mabe na malheur na ken piana azali libéré to tozaba biso tozaba kangala totika kosala makam o ezate ke na po bamona nde biso to ba yoka ni to ndo prouver bato non c'est pas ça faire ozali ozamutu munene okosala mamona te buzoba mama buzoba bafinga kambia batika kambia toi tu es là okosala koki ora bomalo ka moto ko bomalo ka moto jamais okokanisa ko matsa niveau ke no bo mais ken piana kota présent Ken piano en tout cas vraiment Zali Banda Fali Poupa de King en tout cas vraiment merci beaucoup na batunya se balancer émission na meba les bébés de la France na ba obalingara na meba les bébés de la France té na bi que na bolinga la binonga na obatala nga té bo continuer ka toujours talanga merci beaucoup en tout cas vraiment na zongi les sous joyeux anniversaire à mon boss Alandela en tout cas vraiment ça m'a fait une année de plus Bambote na place aux alliés Alandele joyeux anniversaire na bi que non par rapport à l'émission na ndenga privé ka tous azala. Allez, à la prochaine. Tendance Magazine, Espoir de King, artiste Selimbia Kador. Merci na mkolosi. Alendele. Alendele, the King is back. Yobongo na Espoir de King. Faut s'abonner.